nabenga yo nani mobali na ngai yonde mobali na ngai yonde mobali na ngai yonde mobali na ngai olangwisa motema na ngai olangwisa mabanzo na ngai natombola nani natombola nani natombola nani natombola nani bolingo ya motema na ngai bolingo ya mabanzo na ngai bolingo ya motema na ngai bangai ndetika tosolaka molobeli na bino yeyo président beke sénateur en vie l'homme à 4 continents ka ndenge boyiso toyaka tv pamba te quoi so bomoni maputi latami seke mwango penda yango oyo quoi wana mois de la femme toyeka ndenge ezalaka tolobelaka basi quoi tolobela ba mama po eza pamba te pour moi mama aza nzambe quoi kobota mamwa eza par hasard te tolobelaka basi tolobela mamusu ezoleka na batoile na ba réseaux sociaux omona mama na mobali bogar asokoli atie pe poudre atie parfait ayeka po aloba mabe basi omona penda ke jeune moko boye bogar pe pembe ayeka po afinga basi donc yango toye penda il faut totelemela babiloko wana ezodike quoi on peut dire quoi ezodike mameste quoi faut toyeba nini tokoloba toyeba mwasi aza nani surtout na mo tozali naye pena kokebisa naye pena kokebisa bandeko bakritikaka basi naye kokebisa bango mpe bainformation eza ebele tokoloba ebembe ya ndeko na biso zulema kaka makambo ezokomela na famille bcbg tokobeta masolo basere ebele kwa toye pena mpona koloba mabe te me toyedike mwa basi mpe mosusu na bandeko ya mibali balinga kopesa basere na biso valeur te yango mpona kobanda boyebi kaka ndenge tozalaka oyo eza mois de la femme mwana mobali oyo nakobwaka te alimbisa ngai donc eza kaka uniquement mpona basi mbe nakobwaka kaka mwana mobali moko partenaire privé jiseboya faron depuis angola nakobwaka mare na nga vero kapaka sere na nga olga colonel virus tantine na nga na maison fort mpona na maison fort quoi christelle onanga juju la batante Fozine Senga donc famille mobimba talamaku famille kusu mimi monama na nini donc toyebi ka nde tozalaka bato mosusu babona oswendeni quoi toyaka na invité na nga nazalaka ne chaque fois dembo moi sama ndefu de tous les temps trop naturel moi rose à lèvres comment il souki violet à lèvres violet à lèvres c'est la terre bec merci vraiment pour la temps au PC to kabulango vraiment oyebi ka na bize na temps na yo po bize na temps na nga mais esika tolobela parce que moi ngweza ya basi quoi nga nazalaka mpona répondre ba question na yo ba réponse eza yanga bambotela tout le monde olanda biso merci na babone na biso surtout ya page ya to avancer lisusu moi 1000 abonnés 1500 abonnés bakoti lisusu donc bravo et félicitations vraiment na bato wa soutenir nga na si malobe ko momoni toloba bo s'abonner pour soutenir Fiamonde HD na moni waki malobe zokoma surtout pe na YouTube babonné bazo baksama plus de 100 et quelques babaksami donc un grand merci na bino vraiment nous en avons pour nous la bino quand le mot théo musique non nous en avons pour nous retirer la bino tous les points parce que TV et Zalara n'a plusieurs parties plusieurs éléments tout dans le sport tout dans la musique tout dans la culture tout dans la politique tout dans la sociale tout dans la bleu rebelle en fait et on a un mot tout dans le plateau tout le belle musique un mot tout malibanda fait pour nous l'axabino et l'enga pour tant zarandeni donc voilà malobeza yo sénateur Beki ya dembo detka tozali donc detka tolobara il est plus de tomates voilà ta varese mombe babeta poste mote na tondolo bon lelo to na mo ba question belé quoi tala to na mo ba maman to banana na ba maman papa yo attaque maman pona nga sénateur na benga maman za nzambe na winja maman nzambe za maman yeso etiza kutu mwa selo aliboso etiza na mokili autant nzambe sala mokili asala ki nyoso mais tant ya kosala mwasi ye moi yebi odonga na mono Dieu le Père a transformé dans mwasi parce que même n'importe chose dans la Bible tout adage c'est lui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur donc yango wana ndetska rato tuni pona ko banda première question tezali
tokotika information eleka te nde tika toloba kwa po air Maroc c'est l'équipe boye toyebi keke Éthiopie et ke Congo eke turc air turc c'est ke boye Turquie sheki toyebi ka boye ke mele boye ezangi garde du nord detalaka yango mpona kobanda question ya biso ya liboso ezali mpona sangwa mawa oyo ekomeli lisusu bandeko na biso ya BCBG mpona frère na biso Zulema atake yo mwasi famille mama azolela mwasi azolela na baningu mosu ebimi bablo moko Roger ngani balobaki mpona mutu même déjà soki obela mwa makambo ezobima esalaka bien te quoi yo soki okoloba atake mwasi ndenge Roger ngani atiki libota non mais c'est ça condoléance déjà na famille BCBG biso toza parmi bato tozozela papa chéri awa na salle awa tozele na concert parce que depuis se prononcaki kobeta concert le 31 na makambo ezokomela peut-être naza parmi ceux qui toza deux naza parmi ba 2 ou 3 personnes oyo bazosoutenir ye donc yango na bango mingi botenanga rigueur te par rapport à mes propos bapropos nalobaka wana oyo na utilisaka wana c'est pour attirer votre public bayeba déjà ke tokolamusaka bango il y a un événement qui nous attend na telle date na tel mois moni 2025 baconcert ezebele mais Paris vraiment poto eza na nzala ya papa chéri malgré les circonstances azokutana nango nga vraiment aza parmi bato oyo bazosoutenir ye mpe bazozela ye na sur semaine oyo te semaine prochaine bokozwa lisusu prochain élément mpona koaffirme bino mpe koconfirme bino ke concert ekozala bien ozomona concert ekozala bien alors sincère condoléance lisusu na famille biologique ya Zulema donc on est de cœur avec vous omoni liwa elakaka biso te eyebisaka biso te ke mutu akozala beli journée moko akufi mais mutu mosu omona maladi bande banda parce que soki naotala baarchive ya Zulema maladi oyo ebandi ba 2015 toyebi kutu mbula te parce que ezalaka Zulema ase rétablir azongeli répétition Zulema ase rétablir mais omona kaka oyemba baswaki lokolo mais bazwaki mungongo te mungongo te papa chéri aza toujours azalaka même les États-Unis abandait toujours koadorer boss na ye mpona olakisa nini azalaki mutu même so azalaki souffrante mais ye moko ayebaki parcours na ye parce que batémoignage ezobima ebele Zulema ya ndenge kaka tolobaka kaka yo yebi ke mpona Zulema toleki bon sikoyo atake mobali kwa naye kolobela naye na tu na yo kwa par rapport à ndenge na sa mibali bazozwa ta ya kosokola ya kolata ya kotia parfum ya koleka na TV ko critiquer basi moni pe na mwana mobali avandi ndeti we jeune mo funa lo ba kombone suna bi communauté ça ni wana lo banani jeune mo we Julien aza mosombo te baze bele moko za Julien moko ayemba oyemba Montenga loba Julien ba on se sala ba même cas oui teza bien te ndeko koleka na TV ko finga pa na diamant noir pa na diamant noir ko finga basi aza pe na website no ba congolais un jeune wana aza muzomba congolais te yango ya bi valeur basi te yazo ba sénateur Beke na katuma lo ba te na bien siko o finga basi wana siko mama na za nani mama na mobali to non Julien un petit mot un petit conseil ceux qui par exemple aux temps il y a moi ça éduqué au thé. Hein? Moi, je vais te donner une éducation, une très bonne éducation, comme j'ai donné à mes enfants. Il faut arrêter qu'on critique Bassi. Ceux qui ont critiqué Bassi, le bac est bando botama, on met la mabelle à tout le à moi cité, n'andégo koliwan, on met la mabelle à tout le à moi cité. Parce que un vrai no quoi bique, d'ena boé, n'azorata moi 10 secondes pour nous la libérer à moi si. Alors se permettre de que avant n'andégo vandarawana, ou finga Bassi wa utangola. Moi, c'est n'a pas de race. Parce que Bissolo sont tous dans la maquille à Mouindou. Et maquille à rouge. Au Tangola, au Zala na poto, au Botama Wapi, au Botama Chugumpu, au Botama na Alaska, au Zara na maquille à rouge. Ya ma sœur, s'il te plaît, est-ce que comportement moi si pas à la Ndumba, toi à la Moïbi, pas à la Ndoki, face à Outa Congo, toi ou Tangola, toi à la poto, to natira Moutezali depuis maternité. Mais il faut réagir, il faut que tu arrêtes en fait. Tu arrêtes un peu en fait. Il faut que tu gagnes autant il y a au final. Ngana roya mbuteke avant dans le plateau pendant 30 minutes à finir moi la moi. Au final pas là-bas. Soko za na manque ya sexe, soko za na manque ya bolingo. Soko za na manque siki ni wana. Non, bolingo za la kabosangani bokabwani. Simbite. Ezateka yo vanda wana ofinga kabasi. Basi ngo pe banani. Moi ça maman na oti.
pe bana basi bato ba clandestin po ba bana basi mama na ye parce que pour moi oyo finga wana c'est ta mère nzambe Julien oyo finga wana ezaka mama na yo ezaka mutu mususu c'est ta mère que tu insultes Christian Poyi mère na ngai bibila reta na parce que ce genre de comportement to kelango ti wapi tantine na nga Sylvie to kelango ngati wapi yo se permettre sukoli po na télévision obandi ko finga mwasi yango mama na yo to mwasi yo zalaka na ma sœur peut plus minga zo finga baso ba clandestin mwasi clandestin oyo azo ba osunga ba famille mwasi clandestin Maroc ba Turquie ba Grèce ba Tunisie yango ya zuita ya kosolia koleka bangola ba na kati ya solidarité féminine franchement il faut to bannir yo en tant qu'un être humain parce que au moins atana ki clandestin wana au moins ke ba respectera mwasi ata na ba loi tu ya mboka au moins ke mwasi aza na respect na aza na ba valeur kaka président ozobengana mokonzi yo babota na mwasi bala na yo mwasi mutabota bango kokatsa teka ndenge ovandaka na bobetaka tolo nasala makila ya tata na nga makila tata lo mutu atiaki zemi mais oyo asali ke yo opema olia osuba 9 mois yo opema olia osuba soka finaki mwa mutuna munene wana finaki ona kati bakolo olingo ma mutuna wa briki soka finaki olingo ma zolo wa pastek mais à se permettre à bombio pendant 9 mois à botio pe na kimia no surtout a coalition ya meliso pe libele ya tolo donc ya coalition ya meliso libele ya tolo pona yo na age na wana obimisuki ya pembe oya ovanda na plateau ya télévision obanda ofinga mwasi non là il faut que nous finga maman na s'il te plaît ma sœur na communauté congolaise frère là aza congolais te aza muzombo aza muzombo côté na yebi na il faut expliquer nos identités mais kasa lo aza muzombo ya problème ya moya zo bakam na bango afinga ka bande na biso ba congolais ya Congo Kinshasa que politesse ya bibala bazombo parce que aza poli na Angola traiter biso étranger bien Julien parce que na bamboka balekaka na ba Grèce na ba mort ya kuna azalaka te donc aleka ye rôle ne ko est-ce que moi ça salio mabe oko supporter te le canon yo zwaka rôle donc comment ça ba signo so pona moi si moko bon siko la bien est-ce que eloko ngoya modèle yo azaki na ngwana o c'est la base beli bon mon frère je te dis nazo lobana so ngala na portugais na lobana o la portugais te to so la lingala sika ofinga ko kritika ko sepeli na ngoko na communauté congolaise kele na ofinga mama na bala sima so ko ofinga ndeko mwasi oyo ko loba ba bêtise ba vie ya libando yo beta ona pa po yo tulisa bandeko na so basi oyo no quartier lecteur na yo mutao tulaza te wela so komi ni ovanda na kini po ovanda na kini komi na kini na école maternelle na ye na bana classe na bango kwimba bimi mabori kakwa ku mama ana aya futeli na kuka alinika mwasi moko alembala moko mwasi moko yebi ayi na poto komi kofinga bana basa ko beta so mwasi moko yebi biso la kinto to ke Brazza réalité Brazza ba beta ngona la kinité ya kinité pe beta ngona Brazza kina bansela ba ser batamwe na ba Maroc ba Grèce mwasi ako so ye mutako ka pona so ba ngwa charge te si le doit se retrouver se retrouver moi c'est ma fille arrêté moi c'était moi si pour moi la femme moi c'est ma fille arrêté parce que tant on s'en basa qui moi si mutu mote la mokila ibaka so on no finga moi c'est finga maman na donc moi c'est ma fille arrêté finga moi c'est finga maman non afinga maman na afinga maman na petit sanga Olga baby donc on est ensemble oui ma sœur ndeka toza ko évoluer bon to qu'est-ce que pas ba TikTok quoi ma sœur na tuni boye lelo ve komi lelo comment vendre timing bino basi ya mutakala quoi tolo ba vérité tolo ba lingala to bomba te pola na yeba ningo répondre te na lobi boye ko chali boki na yeba ningo répondre te yo yeba va et comment ya mutakala est-ce que ma sœur net lelo par erreur te par erreur te na tene te ngalo ba te par erreur ndeti ba filmer ngandeti nani préciser te ba filmer ngalo ba ndeti ngalo o tuna ombe ba filmer ngane par exemple nani donc koko comme est-ce que à petite chaque année il faut qu'on va filmer un mutakala on a pas kindo quitter par rapport à ba sœur belé pas vidéo zebelé parce que ba vidéo zebelé donc yo sentiment to bando salon na ba vidéo do dignité na yo comme on dit c'est que comme que na Hollywood tourner nos films à sexe il y a le bazar bon belé il faut préciser que sénateur Bek il faut yo moi sim to il faut zakrer na question mais question tout en vrai na yo ngana tuni na bi ba fi na so belé te même susu yo kana biso mususu eza fantasme na mobile na parce que chaque mois si azana ndenga vivre bolingo na biso eza fantasme na bango ezaka ba sa makambo ba bolingo bazo ko se filmer mususu ezaka soki ba sala ba biloko na bango ba filmaka na bango te parce que bazala ngo besoin te mais mingi baza wana fantasme na bango ezaka nini moi vidéo au moins ata mutana ndoto bien te mais wana lingi vidéo
Donc voilà, ce qu'il faut préciser question là yo pour na bandeni on répondre yo parce que bon pour na repréciser na hein eza na ndenge mabete quoi ezali sœur na biso mo ya pembe comment il s'appelle parce que la pembe avait belé et comment qui manga ya na ga boye ya bebo na ete so voilà Benita s'il te plaît ma sœur mais pourquoi chaque année il faut inviter nous et mon na Benita est-ce qu'on va pas ça Benita s'il te plaît na Hollywood na Hollywood film azana tala mbongo wana te yokala bisao eza na bato belé ba vivre na complexe Benita eza malédiction eza malchance elanda c'est pourquoi au moni to sala la biso ba bolingo ba ki copinage oso comprendre ba eza ka libala moko boke o ba la binoté bon moi que ba la binoté famille ebina ngote mais bozala bino ensemble 1 an 2 ans 3 ans c'est que boyani na bino comprendre wana lisumu eza la raté ceux qui déjà mobali à se permettre à une famille na bino alatisi mama na yo elamba pièce ya super bandeko na bameli basanga banoko na bino balie neche le roi yazaka bongo bongo moi litumo balambelaki babobo kilo baliaki mosaka nzombo limbondo nyonso tu epesamelaki mobali wana azala nzoto ekufa o nzoto etelemaka o ekufa mobali wana azomérite te batrahir ye azomérite trahison te na mutu ayaka koencourager ke non oh mobali na ye mutu encourageaki ye nde atindaki ye ça ne se fait pas toza bantu oui toza bantu est ce que yalinga alobake papa nsa mobali na ye wana akufa wana ye azalaki mobali ya liboso ezaki nzoto ekufa ye ayebi bacouple ebele oyo evandaka lelo bacouple ebele eza lelo bavanda bango mpe anamoure mobali eloko eloko esalaka lisusu te mais avandi pourquoi parce que nalinga tunaka ozongana pourquoi mwasi ntango alingana na mobali sika nalobi zela tuno mpona okontinue wana pourquoi mwasi oyo balingana na mobali sika so nzoto ya mobali ekufa mwasi alobaka te ntango bakovanda alinga boya ne mobali ala komoleka question tuninga makambo ozo bato tout à l'heure eza ndenge moko ngai nazo répondre yo ke bamabala ebele eza awa na poto même partout dans le monde libala ya spécial na ndenge ya poto ezalaka te oyo ya biso libala lokola eza na poto tobalanga na poto toluwa sala danger yango wana mariage wana ekomi ordinaire non libala ya danger na poto ezalaka te le mariage reste le mariage parce que na liste ya dot ezalaka kaka biloko wana basengaka na Kinshasa oyo basengaka na mboka yango wana basengi na poto oyo ezalaka na mesure koya eye oyo eyaka te bafutaka yango en espèce oso comprendre alors mpona ka ya Benita aza na malédiction c'est vrai Benita aza na malédiction parce que omoni mobali alingaki ye mingi mobali abandaki kosouffrir na bolingo azomona ke mwasi aza incapable ye aza incapable ya kopesa mwasi na ye eloko nyonso aza nango besoin parce que mpo soki Benita azalaki mwasi moko oyo aza mayele totanga babible te basi nyonso to baleka na bible wana babala bango na baor kasi te babala bango na or mais ye mobali na ye azwa te ya kosombela ye or oyo bamakangu na ye tu baza wana moto akosombela ye or aza te moto akolobaki ezwa 18 kara oyo ate ya 1000 € tia na kingo aza te parce que bakokuta deja oyo mobali oyo abalaka ye asomba yango deja ozo comprendre wana deja clé ya libela ozomona donc azotambola na lisumu moko boye parce que ere babwanaki na mobali ne mosusu wana makambo anda oloba boye kopesa ngai conseil moto akopesa yo conseil aza te Benita il y a pas de conseil à te donner oza maudit parce que moi c'est papa wana ya liboso alelaka aperda bolingo na ye nalobi nde nini pourquoi tu parles kaza maudit mais non yokana bisao nalobi non nabi mobali yoka mobali déjà esi akufa douleur oyo mobali akufa ye nalobi douleur paster ye wana azali makangu na ye basuki wapi na paster le bien malaki ye alobaki mobali na ye aza paster non mobali na ye moto asambelaki bazokende kosala prédoce aloba ye nini ke ngai na ya boye nazokende kobala makambo ebele mobali esi bakundi ye deja esili bapasteri bakoka kosambela babrise balien wana le lien wana à présent ça nous ramène quoi eyeli biso video na ye ya moto akala eyeli biso mobali na ye mosusu ya sika ozo comprendre donc ndenge aza wana aza na réclamation parce que c'est une femme mariée. C'est une femme mariée oyo asali adultère na ndako ya libala.
parce que oui asali adultère na ndako ya libala Bon, oui, alors hormis de ça toujours avancer hormis de ça balobaka nini soki azalaki mwasi moko ya mayele mobali na ye akufi même devant la loi balobaka soki okufeli mobali il faut revendre pendant 9 mois parce que tout peut arriver et après pasteur Marcelo va 9 mois pasteur Marcelo là on parle des hommes non lobela makambo ya basi ozomona une femme qui perd son mari doit rester pendant 9 mois sans que ayeba nzoto mobali mususu na loi nanu loi ya mokili loi babetela biso marteau boye ndon na loi ya mokili mwasi favanda 9 mois PJC c'est travail PJC c'est travail ata pe awa fraternité égalité nani osala nini toyebi na wana o comprendre nyonso tolobaka mwasi il faut avanda 9 mois akangi makolo alors mpo na ye 9 mois ekokaki te aye na zemi 9 mois ekokaki te ake na fiançailles. Mais nga siko na moni sikoyo yaye comme on est chaque année comme be likambo chaque année te parce que ezolanda ye yaya ezolanda eza kole chaque année ezolanda eza kole na nzoto na ye eza kole eza kole yo mwasi mtu koyeba oyo eza mwana bino na bengi il faut ase ndenge aza wana il faut akota donc mo ndenge aza na libele kokita ye il faut akonda nde balobaka ke il faut que asenga le pardon ya biso te mais ya likolo parce que mobali esi akufi ozo comprendre mawa ya prêtre mobali esi akufi donc ndenge aza wana libolongo efo ekonda genou na efo ekonda il faut alela bagene ya bagene même eloko bayebisaka dakumuda ke il faut alela il doit pleurer donc ozo comprendre donc il faut asambela asenga mawa ya nzambe ekita likolo na ye. Bon ma sœur nayebi ke tokei bien nabengi opamba te poza mwasi eza mwana bino mama liputa po bana biso bon bana biso lelo nangi suna tuna po ba mama na biso oui ba mama na biso surtout ya Europe bango baboti na ba 16 ans ba 17 ans ba 18 ans ba 25 ans oui mais lelo to mona bana biso ya France ba okoma na ba 25 ans ba 30 ans nayebi ba mama na bango bazolinga bayela bango ba joueur to ba millionnaire to nini bon joueur ngo ya joueur wa cité ya cité te ya Paris Saint-Germain équipe ya mibale équipe ya mibale balingi ya Paris Saint-Germain na ya Marseille maman na biso ya France surtout ya Belgique ya Europe ye moko yaki na nani ye moko yaki na matondo na ba 16 ans ba 17 ans ye moko yaki na matondo ya est-ce que yaki na tala matondo mais au moins ba jeune fille lelo ali ko bota te au moins jeune fille boy ana sim au moins jeune fille yo attaque maman ba jeune fille na ba jeune fille ya France lelo ya moins de 25 ans ya ba bota ah wana eza part na otamso vi par siko mais quand biso liputa pona mwasi elaksaka nini liputa lipande nga la tiboe maison de couture chez Bene mais liputa talaga oh Bene Beke Bene oh première fille mtatongeli nga boye Bene nga bela zela robe na zela robe taboe Bene azana ya solo bengi atongelo modèle tout ya tonga modèle tout OK pour que soit image ndenge otonga na ya doit couture homme atonga na panne OK yango siko nga tuno mwasi liputa laksa nini pona mwasi non liputa ya panya oyo eza symbole na biso ba femme congolaise parce que soko okepe na bantier okuta bango pe na forme liputa na bango soko okepe na Sénégal okuta bango na ba bazin ba tissu na bango oyo eza symbole oyo laksaka ba femme congolaise par rapport à ndenge mundela yaka ba hollandais ba yaka balinga batia basi na ba identité na bango identité o mundele atikela biso na époque ya esclavagisme yango oyo liputa donc parce que à l'époque tondala la kolata la biso ba rafia maman yoza maman en plus pour compléter question na otuni ngai par rapport à bana 25 ans au moni biso na kin à partir ya 11 ans au mona mwana ya 11 ans ya mwasi alambela randa ku mobimba na habité soko remaka mapango bon comprends tu sais pourquoi parce que le mariage d'une femme ça commence à se préparer na âge ya 11 ans 10 ans parce que libala RYaka ebeta rapport tu au mona raki mona na sala misala mingi mona na ayebi kolamba ayebi kosala misala ndako au mona libala et très tôt ipanaye oh ba kongo ba benga ngo kikumbi alors par conséquent nous et pas la biso le en France maman zo préféré assombela mwana iPhone
bakende batie bafossile na age ya 11 ans azala na ye wana bakabelo ya milai akotisa ye na monde artificiel beauté artificielle mais mpona kotalisa ye réalité ke femme congolaise azalaka boye une femme azalaka boye kikumbi bakotisaka bana te yango omonaka tozala différence moko boye bana par exemple ya basénégalais bamalienne ou bien ivoirienne ou quoi les ou bien bandibu omona bango bakotisaka bana bango toujours na kikumbi na bas âge omona déjà azalaka mwana azalaka déjà voilé makambo tututu azokola nango mais nous tolingi kaka kokopie bikopia eza faute ya biso parce que on n'arrive pas à garder notre culture kikumbi bana na biso basi bakotaka kikumbi lisusu te ozomona ye moko akota kikumbi akima mais na poto awa toyebi te soki eza temps mais je ne pense pas que c'est le temps parce que tant on est surtout tosalaka wana tokutana mpe kaka na bameme parents na baécole na bamisala tokutanaka bameme parents il y a toujours un temps pour tes enfants donc eza faute ya basi ya poto balinga kokotisa bana bango kikumbi te kikumbi c'est une période oyo mwasi à partir âge ya 10 ans akomaka koapprendre ndenge nini ya kolamba ndenge nini ya koservir mobali ndenge nini ya kolata liputa ndenge nini ya kovanda soki ovandi il faut kanga makolo tout ça là, comment tu dois te présenter devant Mikolo, devant Bala Mibali, Oseka, tout ça là, ça s'apprend à partir de maman basée sous la communication. iPhone maman, je vais manger les McDo, maman, je vais aller au cinéma avec mes potes. Kuna ma pote des amis. Non, na bikenda kenda. Osomona mwa mobala koli, mwana mwasi akoli musala na ye, akende na ndako mabe, akende kolela ndako mabe. Ba comportement wana, tu vois. Ah mwana mwasi akenda ke pa batu te bikenda kenda. Azaka ba camarade ebele te. Osomona. Azala ba relation parce que akoli na cité, akoli na vie sociale. Mais ya rozala ke o ekiri ba kumba na rabo. Tokebo ezala raté parce que kikumbi et ce qu'on interdire yango. Bien ma sœur, tu parles bien bon. C'est quand nega tolo ba pona bana quoi. Ils sont sous vraiment ko biso tozomona na poto, yo attaque maman quoi, na éviter na part no pezala. Maman, bande ko belé vie réalité ya souffrance au terre na Zaïre, ba sœur belé ba tozwa ki bazwa ki pena chance ya ko évoluer te na l'école. Bazwa ki te ya ko bimoke bangola ba foot site ba sali grâce ba yo ya ba poto. Mais ba poto vie misala ba osa na poto na réalité za penda pour misala poto za souffrance surtout na basi. Ouais. Misala poto ya souffrance. Alice ko ba maman ngo ba boti bana. Il faut pas ça l'effort. Bana ngo batanga un jour tout le monde va na ba commissariat, na ba mairie, bakanga te non. Mais tout le monde sous bana ngo ka na bas âge tout na ni ba maman comme si on li sous ka na ba préparation de commandes, na ba fille de chambre. Pour gagner pour ton avenir, est-ce que maman n'a pas so yo monaki? On va permettre sous moi na à mon ango. Wani mutu soka tangité. Mutu soka tangité balwara. Des fois mutu soka monaki ngana tangaki te na bas âge. Em so mona na rattraper atana ki mukolo. Moni, ce que ça na basi mususu bazana terre rattrapage te. Terre ya rattrapage wana ezaki tana ya koluka stabilité. Stabilité wana déjà na bana misato. Azoluki nango stabilité bana 4 azoluka stabilité stabilité zoya akomna bana 5 ayeko zoya msusu maison de passage wana il faut kendaka boya kendaka de gauche kendaka de droite azozo banoko ezo simba te msusu aboti na 2 ou 3 mibali zomona stabilité ezo sala karaté alors bana pe basali ni bazokola pour nini manque ya stabilité eza na bana msusu lelo oyo mama azaki na mama na bango mais ayeko zoya chambre na ye moko na âge ya 18 ans. Dès qu'elle s'est retrouvée qu'il n'est pas dans la chambre, à l'âge de 17 ans, a commis la chambre. Alors, parcours nous surtout wana et permettra que moi si on a tangité, atinda moi na toi forcer moi na akende autant à classe à l'avant. Parce que un rosolinga au booster au talarabo tu vas dans la poto. Et belé bazana mentalité. Belé bazana mentalité wana. La poto aussi go pour maman. Dans la biso en fait. Oh, na kutana ba jeune fille ya ba 18 ans. O tuna ye ngai mama soki naza aide soignante. Yo jeune fille ya 20 ans. Yo to ke no sala ménage. Pourquoi na 20 ans? O tunye na 20 ans pour jouer au sani. O tuna okata classe ben ça fait longtemps. Pourquoi? Raison ça na poto ndenge to lo ba. So landeli azala mwana moko. So landeli azala mwana. Maman osali musa mo souffrir, fallait orienter moi en orientation moi un jour
ozuka yazozela batonto baleki tonto mosango ya wana olayela mama tolo babazi ya bana na biso soki mwasi atangi te soki mwasi ekozala mama mpe ekozala papa parce que soki omoni kokuta na mwasi moko azana donc ezaka nayebi te baraison ezaka bafaute ezaka tous les deux côtés parce que bato mosusu batiaka bazemi ana poto bawanganaka te omona moto awanga nini ezemi ta ndimi ezemi akimi ne charge ozomona parce que charge ezalaka partage éducation eza partage mais ya poto awa ezalaka mingi charge etikalaka epa mwasi mais moto azoyoka bilengi mpe ya kotia ezemi yango omona yakimi na ye ata ndenge ezalaka mwana azosala boye yakipaka na ye te ye azozalaka soki mwana bali ake asombi veste ya Gucci asombi ya comme des garçons asombi chaussette ya Vivienne asombi mwa veste na ye moko soki ya nini na pantalon ale ye wana ye na cravate ya na lokola mama na loboko ya mama ale ye wana ye o mafia abalaki ebele baza wana babokoli bana te mais tolobaka éducation ya bana ezobeba mingi non à partir ya baparents bango mibale baza baparents surtout bino bamama oyo eza mwana bino toyeko makambo oyo tomoni tolobi ya bana oui papa zali oui les parents quand on dit les parents on dit ça en général mais base oyo eza mwana bino mwa oyo tozaka uniquement mpona kaka koteya bino bamama ndenge omoni biso na mwasi mandefu boye nde tobimiwe mwa oyo toza mpena mpona bino émission oyo tolobi mabe te mais eza spécial mois de la femme tobolanda yango bosabone na Fleur Monde bopartage émission parce que to ezali befeu ezosalama na société surtout na Europe ezali eza bamakambo ezosalama réalité tokoki koéchappe yango tokoki koéchappe te ezali toza bato tozomona biso mpe toboti touti na bandeko tokoki mpe koécarte yango te donc voilà ntango message eyali biso toyaka pamba te biso toyaka nde kopesa bino matière ya solo parce que touti babulo na biso toye nde kopesa bino message moto aye émission ya nzala aza te oyo ya nzala bazela basenga biso toye na biso ya nzala te Junior 12 balles na Paris bosete petit nanga Fadi la Queen petit nanga Elada ba petit nanga ya Willy Kassa babi nazolia TV na olia te mon Junior 12 balles nazolia te yango moni toye pona to pesa bino information na bino to pesa bino message e ko te ya pe yo soko moni ndambu tolobi okompa so moni ndambu tolobi e sali peke ezui te mbezui ndeko na ozwe émission o tindela ye partager yebisa natalaki beke sénateur natalaki mwasa mandefu makambo alobaki oyo tolobe déranger mutu te oyo kodéranger pardon alibisa biso mais oyo ezali message ekoma bandeko bosalaka bokokritike basi botika bon mpona kosilisa mpona information quoi tozaka toujours na cadre d'info mpo biso otika makambo eleka te totuni ndeko na so faire gola billetterie le 3 mars billetterie annulée hein pourquoi kaka bongo faire pourquoi bongo on va bien aller sous tika bon to enchaîner c'est la terre bête on va ma publier on va publier aller sous yo moi de la femme ça qui bien yo moi de la femme ça qui bien parce que les conséquences qui yote to mona ki ona papa ba chona roi David ya tika ba bola ba salanga na lobela ma faire été ma faire na lobela et après pour na moni ba chona papa roi David donc na lobela après va publier ba le 8 mars ozala papa la jonga roi David bof non mais c'est pour robakisa pour aussi ça vika émission na faisait lengi quoi biso to le ka pamba te na ngo mo ta ka la poto omeli ki wali tama après la France on attend la royaume couleur et après la France on attend la royaume Bessie ma sœur pour na kosukisa yoza la ki pe oyebi programme ndenge bandaki na ndenge suki bon nyonso eleki na matanga ya locomotive ya légende na biso ya Congo d'Afrique et dingwe moto na ngenge champion du monde o eleki vie famille négligence boye na suka suite na suka yo attaque mwasi olobini o eleki na matanga dingwe o eleki na matanga dingwe faut apesa biso explication faut apesa biso monde mobima o mama mona oloba oyo so ba mona bo négliger ngo e koza pe edingwe moto oloba à travers ngai c'est la terre beke so ozaki na plateau te jour mutana liboma yaki ayo senga émission na tunyo koloba nini aloba ega na DCG ega na dingwe na mobutu te aloba na tabaki kiabike na eko beta lisolo ya batumi bale babangisaka nga na mokili ozo comprendre tunie nani nabi
osala bajeto habité na yo betaka liso na bato wana ami balé moko akufa moko azaki na bomo wana ka presque 48 heures avant 48 heures te 24 heures 24 heures to be ko tout que champion azaki dans Maroc oui wana nga mona la présent soko azaki témoin te makambo bangi ba ndolo ba te azokosa te wana nga na zanga kosa te na kosa saki nini yo zalaki na yebisaki bino ke Edingo ce n'est pas n'importe qui Edingo aza nzambe oyo akangi bapema ya bato te asali mokili te mais Edingo aza parmi ba élément clé ba esprit oyo e protégeaka papa wemba ba le monge ba lombo baza ba esprit kasi za biloko oyo e protégeaka nde tomonaka o bikeko ya bapende o bakisi ya batandu ya basakata ya banani eza ba ancêtre na bango comme les égyptiens ndenge moko eza ndenge moko ndenge ba égyptiens babatelaka bikeko ba pharaon babibembe na bango bamomi wana biso pe ifaki to protéger Edingo na biso ni Edingo vient nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé na corps ya papa na ye ngalo na mona te sénateur Beke omoni mwana oyo babota bango misato akufeli de yaya moko ya mwasi moko ya mobali e na kimukolo na ye aye kokufela papa tout le monde azalaka fier que papa na nga simi ntete na simba ye boye totambola e bamona Edingo motola ngenge bamona di Edingo amata na podium en état koko na yebisa bino ke Edingo akobela ata jusqu'à 60 ans alinga akufa te parce que baza bato oyo bazembele wana Congo misusu toyebi te misusu toyebi bango te me baza wana babela koko na biso abelaka me akufaka te sikoyo Edingo faut expliquer biso eloko nini eleki moto oyo akufeli papa ngo mpo akufeli eza n'importe qui te yo ozoya journaliste azotuna o question yo pangusi mutoki olobi ke ozoseka bakatia oyo baye koréclame pouvoir ya papa na bino ok nasi parti oyo kokatanga te sénateur yo ozoseka na bato ozoseka na bajournaliste obike non il fallait qu'il Fati aya kopesa bango aya koyamba bango kasi ndenge ayambaki ngai si toyebi ke ye aza prince ndenge aza boye mais biloko ya Edingo ye te moto atikali nango soki azwi mbongo te ayebi eloko oyo eleki na Maroc oyo ye wana o bakundi wana Edingo nalobi soki Edingo oloba kati na ngai boyeba ndeni parce que lokolo biso Edingo oloba kati site pe la kati soki Edingo oloba kati na yo nga nazwa chance otanga na nene nazwa chance otanga na de Jésus Edingo mbaka die tozwi chance otanga ba photo ya li die pendo sala biso fort na compte matete moko na compte sa faire il faut faire sa explication rozonga oya ko se présenter na plateau ya il faut faire sa biso explication eloko nini eleki na matanga parce que bitumba bakatia je suis la seule en plus avant 24 heures v akufa tozwi message asa na prophète nazala nga prophète te nakendaka église te tokutana pe na bango te eloko moko te yo moko mona mpe wana baya banwa na ye auta soki wapi yango na bilamba sali te alobi kuta alalaka na bitse yo moko na bitse quoi yango banani oui c'est ça makidi ba eyo omoni message eza message à ne pas négliger bango bakokatisa lokola tololo bango na ndenge ya buzz oyo makambo Edingo ya makambo ya buzz te ozomona bavideo oyo lelo te lobi te plus tard parce que au moins on lobela mutu moko boyam so bayoka te ero bana ko frapper nga na mona Edingo te moi de ma naissance na mona Edingo te masolo tout Edingo na ko na TV mais madame kokufa nga na compagnie lo bakufa te pour la loi de la nature après la naissance c'est la mort mais Edingo a déjà fait 74 ou 73 azaki na mwana muke mais pourquoi il devait pas mourir azaki na mwana muke il devait pas mourir à part titre na champion vous comprenez Edingo abundi combat ya makasi te oyo ya physique te aza littéraire te yo kana bisayo nalobi ba final ya kati ya robunda toyebi combat ndenge toyebi lit ndenge tambolaka oyo ezaki muto oyo abundi trop ya lokwa teke yuri ndenge azoma kofi ebele omona ke elongi oyo ezoma kofi oyo ebukana Edingo azwa ba défaut wana teke coach Femir ebukana yango wana M6 handicap moko ekoma ki na choc na lokolo nalobi choc na ya likolo wana eza choc ya choc te parce que babitumba tu a gagné nango azalaka na choc wana aza mutu amulai kobosana te omoni mutu amulai aza toujours na problème na genou banda aza mwana muke tina ndenge okola même bien Edingo aza même na choc ya genou wana mais lobi te ke yango nde komema tina liwa ok merci c'est toi avancer bon yango te memi tina liwa donc die Edingo eza makambo te ke ba katie bazowelela
kindoki soki mpe moto otika numéro 1 to na besoin kaka explication. Les amis internautes sert à lobby Edingwe aza wapi Edingwe ebembe Edingwe za wapi donc tanto be maman Edingwe façon na Congo Edingwe ke na église moko te na bikolaka te loko moko te moto akoloba te ke ayaki kosambela epa na te nga bongo te na ke na église ya motu moko te mpona buse mais j'ai reçu le message dès le premier jour oya kufa peut-être papa a prononcé qui combo ya Edingwe ne na minute de Edingwe akufa parce que c'était le même ni oyo Edingwe toraika Edingwe akufa merci sur la vidéo donc voilà dia Edingwe ya expliquer biso corps ya papa na yo ezawa ya to combination na suka pona kosukisa donc toye bara nezala moi ba dédicace nezala allez ça va. Oui, ma sœur, attaque maman, mon abino yango mois de la femme, nous sommes en direct de Maison Fortville. Il y a au quartier Nangaï, mère Nanga Christelle Nanga, Viro Kapaka, Olga Cornel Viris, je joue la bataille, Olga Baby. Pour attaquer au mois si, pour moi au Zaya Bino, moi au Férité na Bino, na moi au Pansaranini. Pour na Esken, moi au Kokape Kolimbisa. Bolinga rapete ndeti ezala raketa msusu babinemi bobuaka moi o elobela ko ni nganga mo pona ba mama nyoso po okopesa pe ba mama yo ndo présenter ba mama ni otomokili yo nga na lobi bona bien yo na lobi bateke mama moi o elobela pourquoi na 11 na 12 mois ba pesa bino moi mobimba bino basi ba pesa biso 12 mois te ba pesa moi moko ba pesa biso mois te en plus o makambo za ba congolais te la ba congolais te le 8 mars c'était la ba congolais te congolais dans la kacha histoire ote. Bon, il y a une histoire le 8 mars. L'histoire le 8 mars, c'est la femme française. Ba bandeko souffrir. Ba na ba loi te, ba osala misala te. Yango bandeko réclamer chroniquer ce ka le roi nga. Moi quand déjà boy, mutu mo ya journal si. Na 1972 bazala raté. La fille nde bandeko bundana mibali quand on a mambo dingwe boy. Da comment ko sensibiliser basi ba telema pona ba réclamer ba droit na bango. Vous comprenez? De makambo ekoma. De France, général de Gaulle. Général de Gaulle, de Agi au Tchad, le 8 mars, que basi ba ko sala, apesi bango droit ko sala. Comment les lonettes, comme la 50 ka ba komi donc moi si la droit de travail ba ko déclarer boy chaque année émancipation, chaque année boy na boy par rapport à moi si. Femme congolaise n'a rien à voir dans cette histoire il y a le 8 mars. Donc fait ça il y a le 8 mars to la ba to sombeli ba to bomela to bomela. Et ba pesu en France. Et ça wa ida ba congolais. Précisément ba bandesu na Maison Fort. Na lobby kasi on a ebiso te. Donc de toi boye to ça na tingai rien à voir. Oyebi ke ngala ta liputa tout le temps. Nga chaque mois na somba liputa parce que eza culture nanga. Donc congolais ko valoriser même na pan pour le 8 mars. Comment pengambu. Ya bango te. Est-ce que biso ba fête ba ki va vite na France ba c'est pas biso yo so na bia pas biso yo so mona sénégalais zo tambola bike alati baza Singapour le 8 mars. Non. Yo so mona ba Nigeria ba Algérien. Yango biso na Congo fête maternelle là-bas ne comme fête. 6e primaire fête. Ya biso te. Pour mboka mo matelelaka pasi me ba fête. Bon message à suka pona bandeko na biso ya S ba maman na biso ya S ba femme forte. Te toujours ensemble na bango pona famille ya S. Moi aussi famille na ngeza kuna. Donc voilà, ozo lega kuna na mona ata message à olobate. Parce que cela comme na point wana na mona tous les ministres basi bazawana. Oh ceux qui bazala banani na ebité. Mais basala ke lo monter. Non na mona loi moko te ya mwasi o ebimena kacha Congo pour la défendre mabele ya Congo. Nyonso zalaka mibali na mibali. Donc voilà mona eloko aloba place wana te. Bon, merci ndeko na so mwasi to ke pona resu ki ça to bandeli kaka bandeko boleka na TV ko critiquer basi biso ba congolais to sengbo tika so ki bo tikite to sko to ya siko pe na to na yo na dress na panabino na mabor partout ndengezali yango pona kusukisa kaka na maclair na makasi ya Fleur Monde HD na pesa mbote la rapa na c'est la na zela na pesa mbote mais yom to sukisa te c'est la terre yom to sukisa pas problème ya te yoga tanga invité là pesa mandefu pesa ba mbote te ba mbote la la mingi te ba mbote la maman la ngai donc mes sincères condoléances à toute la famille parce que to utako kufela grand cousin na biso donc famille mobimeza wana na mbinza et pas maman Olangi parce que grand frère na biso wana Aza pasteur et pas maman Olangi donc libota la mobimba ya washe place Bozali na présenter bino ba condoléances maman na ngai baya na nga basi tout le monde donc voilà je suis le cœur avec vous
toza ensemble vraiment tozolela ensemble malgré la musique mais tozolela toujours ensemble bambote la grande sœur chérie Eliane Chudi bambote siko zali bambote na Peleta Fumu bambote lisusu na Guy Massamba le directeur bambote na Velanga Willy Kassa bambote na Corsi na Afrique du Sud numéro 2 il y a la presse donc voilà bambote siko zali et na bosanité Rocky Massamba les millionnaires d'Angola bambote pe esika ozali toza toujours ensemble merci na abonné na biso ya sika merci des messages de comment bon continuer à nous partager na s'abonner pour yango de salarié entreprise et fumama donc voilà on a gagné la binoka yango wana ba o mesana ko fêter le 8 mars ba bonne fête na bino mais boye baraka moi si femme congolaise et ça fêtité et ça liputate on doit changer nos mentalités yango na sabino bo ke no tanga livre ya Maman Esther Makusa la rebondir connais-toi toi-même azana 2 livres wana o ezosala ke akolakisa mwasi ndenge ya ozala soko miye bakayote somba livre wana ya connais-toi toi-même ozala dessus te et otanga ngo mona ke tu vas te retrouver se retrouver na vocation moko boye même so ozalaka nango mais ozalaka na badoute ozomona donc voilà femme congolaise a toujours na quelque chose une femme congolaise eza maquillage te ce n'est pas la maternité ce n'est pas cette panne que je porte une femme congolaise aboti président aboti général aboti commandant de bord aboti tout le monde mais botala mwana ya femme congolaise esika azokende finition na ye ezozala nini pourquoi parce que to négliger bana na biso tozewa su ya kopesa bana na biso oyo ya malamu te tovandeli wana kaka bafutilité tovandeli wana badroit de réponse likambo ya yo te mais okomisa yango lokola ewuti na ndako ya mama bokilo na yo alors il faut commencer à faire part des choses oza commerçante ou oza nani donc connais-toi toi-même donc edo kosomba livre wana et pas Maman Esther Makusa bozala vraiment décidé merci pona kosukisa ndetika tolobaka o eze miso ba mama topesa ba mama to mokili mboti oui et mise pona ba congolais topesa kaka mbote na mama na biso be na Luanda topesi mbote na Adolo na Lemba topesi mbote na ba mama tu ya bijou ya marcha matete Tantine Mami Miraesa Mère Angèle Marceline Mambu topesi mbote na femme forte donc Olga Baby Fadi la Queen Vero Kapaka Olga na bosate petite sœur Riana Kembi maman na Kenaya maman na bébé Chocha Juju la Batante pona kosukisa na bosanité pire petit ave na ye wana intima petit nanga Dijon abateli bino kwa petit nanga Grâce ya Lenga ya yango wana pona kosukisa donc na bosanité Blachine Sonza 6 fois père mamote siko zali c'est la terre yo katina wat évidemment kitonga zuna nga très maman nga na kei OK